Original. Vraiment, merci. Merci Nabino Bandeko Oyo Bozota la biso. Eza vraiment passe. Eza passe ya par rapport ya likambo oyo ekomeli biso lelo. Toyebelo toloba te. Tokoloba kaka ke lelo topesi bino ba fanatique na biso raison pour na par rapport nde bozoloba na biso ki ba artiste bazo kufa mingi. Topesi bino vraiment na pesi bino raison. Na sango ya liwa ya collègue na biso ya na biso leki na biso oyo boyebaki na kombo ya Dadi Di Kambala tapis rouge atikaki biso. Donc nous tozoloba bo ebembeza na morgue. Ebembeloko eza na morgue nanu programme ebimité. Si tout va bien, programme lelo réunion ezali ya ba artiste nyoso bakokuta na chef oyo tobengi na kombo ya Major Bisadidi bazo vanda lelo na réunion ya kotala ndenge nini bako organiser par rapport ya bakolo basi balobaki nde yango wana mais boloba mingi te bokendango pe gauche droite te eza déjà liwa eye nzambe nde a permetaki ezala bongo parce que tozo ba appel mosusu bato bazo benga awa boyebisa biso Dadi akufi na nini Dadi akufi na nini ya Dadi abelaki boyi bango kaka abelaki ngonga na ye ekoki nzamba zwiye tokendango media 14h te oyo biso ba congolais tulingaka to bimisa oyo biso to yebi po to na mayele belé. Vraiment ce programme ebimi tokoyebisa bino bolanda vidéo na bokebi nyonso pe na respect nyonso nazo senga pe na bandeko na biso ba artiste nyonso tolela artiste na biso na kimia et puis ba fanatique tozala vraiment na respect yango wana elo wa mwa mokeka na ngana loba na bino. Merci na ba peine na bino, merci pour bozolela na biso elongo, courage na ba comédien nyonso bisika bozwami wana ezalaki na part ya énergie. Merci.